Boutique Bijou d'or Mossi Elengi. Boutique Bijou d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'or. Boutique Bijou d'or Mossi. Atinelinga photo o ezaka direct hein. Heureusement photo batina un coup bakala capture heureusement dans téléphone mususu. Je vais vous montrer la fille. On a l'accès binoabi. On est moi si la maman abiso aye bien no bala ada na Canada. Donc yenda zoka zeminanga pour longola kango pour ka makambo bimaka bimaka wana mais c'est elle ma femme. Ndatinelinga photo la fille on a l'accès bino posez là. On a l'accès bino la fille. Ne atine une photo à la fille oyo. La fille elle est là, abi onde moi si na tant Karina lo baba spéculation wana que moi si moko yanya cheze mina na Canada et na États-Unis moi si on est dans yo bala et tout yende yana tinenga abi oyo nde moi si nanga oyo na lingana bala yote en fait. Atinelinga ngo na ndimita ebisingo ndimite ezala la soba conversation yanga na camarade nanga Tony Bozela. C'est pas pour vous convaincre bon mon nanga mutu malam. Je dis ce qui sort de mon cœur et la vérité de mon cœur. Non le bango pona batu bon mon nanga malamu te. Parce que atana lobi so batu ba ina kinga bo ina kaka. Et puis tant bo kata na live bo ezala peka na batu oyo bo kata pe koto oyo bo finga ngaka na ba commentaire ba ozala. Mais je parle ce qui est dans mon cœur parce que mon cœur me reproche de rien. Bauta ba poto blog to kezawa ah tuzana yonso para to sepela kala matonge hôtel mama bijou to sepela mama bijou tana ba idea malamu to sa makamba kitoko batamina bazoya bapaya banini nyonso tu ezana ngu biso bakuna bazala te to sa kimia. Ouais, quand vous avez il fait pas moi la photo, maman bijou. Il y a un bateau nene, il y a jeté. Et puis maman bijou a tiki sauté, a été sous boutique. A été boutique, il y a sur les à la parfait, à déodorant, les à la masanga, les chez maman bijou. Chez maman bijou, sur le la kitoko, les a climatisé, waouh. Nyonso ezali chez maman bijou. Otaka bato bauta bipai na bipai bayoze pa maman bijou. Pa maman bijou kitoko wapi. Kitoko wapi pa maman bijou moi ezali. Pa maman bijou bayo. Jolie maison. VIP à dégâts. Au vendre la flat beaucoup ça. Bâtiment bien climatisé. Et tout comme ma casse. Alors oui, c'est n'a pas de dépôt d'affaires sauf pas des d'accord.
sika eye na kati ya matonge. Auberge na biso ezali wana pona ba séjour na bino. Botala ndenge mama Bijou abongiseli bilo place ya kitoko ya kolia. Place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino. Botala tokoti na appartement numéro 5. Oh mama Bijou alobaka chambre ya pamba. Chambre ya pamba na biso toza na douche, debout ya propre, toza na lit à 2 personnes, toza na climatiseur, tokoti na appartement numéro 3. Oh pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba. Na kati ya appartement numéro 3 eza na TV, eza na frigo, eza climatisé, eza vraiment propre makasi botala toilette nango. Appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni siko tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6. Appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5. Botala cuisine na biso ndenge eza kitoko. Toza na ba chambre salon cuisine, toza na chambre salon cuisine, toza na 2 chambres salon cuisine, toza pe na ba chambre simple. Botala place tobongisi pona koya kosala mwa repos bapa ya koya kovanda. Botala appartement na biso ndenge eza kitoko. Appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko, donc eza na rez-de-chaussée, eza na $40 par jour. Soko koya ko wumela mama Bijou alobi kobanga te, mama Bijou sololaka na ye kitoko. Botala appartement na biso ndenge eza kitoko. Botali toza na salle à manger, botali bakiti na biso ndenge ezali propre, botali cuisine na biso ndenge eza kitoko, ndako na biso eza kitoko, sécurité eza assurée. Mama Bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici. Botala ndenge mama Bijou abongiseli bino ba appartement na biso. Mama Bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma. Botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko. Mama Bijou alobi toza na problème ya maïté, toza na problème ya courant te, toza na départ unique, toza na groupe. Tema na yo ba appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement. Ozwi chambre na yo ya kolala ya bien. Soki pe okoya ko wumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15, tozora ngo kaka na $10 balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na Irebu A37 te. Mama Bijou alobi solution eza epa na biso. Aboye nanu ezala te. Tosaleli bino boutique na kati ya auberge. Mama Bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge. Okoki kozala na posa ya komela vin, okozwa vin na kati. Obosalaki mwa deodorant na yo na poto, okomona deodorant na yo na kati ya auberge na biso. Mama Bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te. Mama Bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Botala ba ombia, botala ba savon ya ombia ya mbuma, ya ombia ya mai. Botala mama Bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age. Mama Bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na Irebu A37. Olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Mama Bijou alobi biso nde makambo. Tala toza na ba maquillage, toza na ba dentifrice, okoki kobosa na dentifrice na poto okozwa epa na biso. Biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne. Botala toza même na ba bande hygiénique. Mama Bijou alobi boutique na biso nde makambo. Boutique na biso eza na matonge na Irebu A37. Okoki kobosa na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te. Mama Bijou atie tina ba chargeur pona ko charger téléphone. Mama Bijou akanisi bino na nyonso. Toza na ba coton-tige, toza na nyonso na nyonso. Okoki kobosa na eloko na poto kobanga te. Kaka place okolala, place okosomba biloko. Epa na biso totekaka pirate te. Botala biloko na biso ndenge eza kitoko. Oza na posa kosala mutu kado, yo oza na wana poto. Contactez Mama Bijou na numéro wana.